Cinq personnes bakoufi na Ituri, 2 personnes bazali kidnappées lors ya attaque moko ya ba rebelle. Ministre ya pété intik Mwanamboka Augustin Kibasa Maliba 10e match assistaki na réception opérationnelle ya réseau ya fibre optique oyo ezali déployé kobanda Matadi kino awa na ville ya Kinshasa. Parmi ba décision oyo ezwamaki na 16e réunion ya conseil des ministres eleki ba équipe ezali kokita déjà na terrain kalate pona kokanga bateki na ba meli drogue oyo bazali kobenga mikolo oyo bombe pe na bongo micro ya KND kitaki na terrain pona kotuna réaction ya population par rapport ya eloko mabe oyo eyeko ma jeunesse ya République démocratique du Congo wana ezali quelques sujets oyo to développer na édition ya mokolo ya lelo ya mardi 24 août 2021 oyo nazali na plaisir ya ko présenter bino yango pe na souhaiter bino bolandi malamu. Président de la République démocratique du Congo, président en exercice, il y a Union africaine, Mwanamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Zelami, na Lusaka, Mokole, le mardi 24 août 2021, na Zambie et Sikawapi, a assisté à la prestation de serment, il y a un nouveau président élu à Zambie, à Kainde Ishilema, Tokozong de la Yango, avec force détail, na édition, il y a Mokole Lobi. Na Lobaki Yango, na Ibandelia édition, Oyo, 5 personnes, Mokoka Bakoufi, les Soussou, 2 personnes, Bazali, kidnappé lors de l'attaque de la rebelle. Voilà un reportage où il y a merveille mobile. Homme armé non autrement identifié, Babomi 5 civils Nabutu ya dimanche 22 août Kotan de la Tongo ya lundi 23 août 2021 na Balingi na Fichama moko ya ba localité ya groupement Bokucho na chefferie ya Wale Sevonkutu na territoire ya Irumu province ya Ituri. Sonia ou Malangai, président de la société civile ya chefferie Oyonde azali ko affirmer que ba victime Oyo bazalaki abattu par balle pe misusu bazalaki découpé na ba machette. Ezali bongo incursion mususu ya ba homme armé non autrement identifié bilan Oyo esali 5 personnes Oyo bakufi maman moko azali porté disparu pe bandaku ezali incendié ndenge a déclaraki. Nabongo azali ko plaider pour un renforcement ya ba dispositif sécuritaire na région Oyo pour na ko sécuriser pe ko protéger malamu population civile et c'est là qu'on note que plusieurs groupes armés ezali actifs na zone Oyo ya Sidi ya Irumu principalement ba terroristes ya ADF. Mwanamboka ministre Augustin Kibasa Maliba ministre ya ba pété intik assistaki na réception opérationnelle ya fibre optique Oyo société congolaise de fibre optique et ezali ko déployer ko banana mwandati awana Kinshasa bolanda reportage oyo ya héritier Lukoji. Ministre Yaba Poste télécommunication pe nouvelle technologie de l'information pe ya communication Mwanamboka Augustin Kibasa Maliba na collègue na Adel Kainda ministre d'état ministre ya portefeuille ba assistaki na réception opérationnelle ya réseau ya fibre optique la société congolaise de fibre optique Sokof SA na Mokuse. Visite oyo s'inscrit dans cadre ya mission d'appui na mise en œuvre ya projet central African Backbone CAB 5 et Salemaki Mokolo Lobi lundi 23 août 2021 na gare centrale awa na Kinshasa na commune ya Gombe. Selon PCA Oyazali président du conseil d'administration ya Sokof Alobi République démocratique du Congo et outil kozala doté 620 km la réseau moko ya fibre optique grâce na capacité managériale ya Sokof société congolaise de fibre optique grâce na collaboration ya gouvernement ya République na partenaire na ye Banque mondiale na cadre ya projet CAB 5 mboka na biso et outil kozala doté na réseau moko ya fibre optique sur axe Mwanda Kinshasa longueur ya 620 km pe ezali construit selon ba normes pe standards internationaux en matière grâce na capacité managériale pe expertise ya direction générale ya Sokof SA combiné na savoir-faire ya société Tayan Fiber Optique
Pelisusu sous-traitant na yango société Borotop sous la supervision ya bureau ya contrôle où ils allaient assurer na firme Gilles comme ndenge PCA Sokof atalisaki pona parnaye patron ya PTNTIC a remercié DG ya Sokof par rapport à l'avancée où ils allaient très significative où ils allaient constater lisusu a salué qui partenariat na Banque mondiale a zali ko souhaiter que prestataire moko ya malamu amona na pona fibre optique oyo pona biso ils allaient ko faire partie d'un exemple c'est-à-dire ba prochaine fibre oyo et sengeli eya to ko sepela ezala na ba même standard que fibre optique ya Sokof. Je remercie sincèrement l'équipe dirigeante ya Sokof pour un bon travail au bauti ko sala Pelisusu na Banque mondiale pour un financement na yango ndenge excellence qui basa maliba alobaki ayeko bakisaki et sengeli to travailler na madame la ministre d'État ministre ya portefeuille puis ministère ya finance pour que timing oyo totikel na yango normalement til le 30 septembre avant timing yango et sengeli tozala déjà na exploitant nakanisi ke makambo nyonso ezali ko avancer kitoko ezali na musala oyo déjà esalemaki na nzela ya Sokof pe biso tozali kaka na phase ya finalisation donc effectivement ekozala na mutu oyo akozala wana en tout cas prestataire esengeli aya ko exploiter fibre optique oyo ezali important ko souligner que ezali déployer de Matadi tina Kinshasa pembeni na nzela kaka oyo rail ya SCTP Société congolaise des postes et des télécommunications. Société sœur na Sokof Oyo SAP de Mwanda na Matadi na route nationale numéro 1. Réseau Oyo la fibre optique sur axe Mwanda Kinshasa et Tikali P ezali bongo stratégique peut être ezali ko permettre na mboka na biso ezala connecter na voie ya transmission internationale à partir ya océan Atlantique Oyo ya Mwanda. Ezali ko constituer Pelisusu sécurisation moko pour na mboka kozala na accès na internet ya haut débit pe lisusu na ba capacité internationale réseau oyo ezali ko appartenir na gouvernement à travers Sokof SA et kozala exploiter na open access grâce na contrat moko ya partenariat public et privé oyo kozala signé na nzela ya Sokof SA pe moko ya ba opérateur privé oyo akozala recruter sur base ya appel d'offres international conformément na procédure ya passation de marché ya Banque mondiale Kinshasa et l'équipe partout. Parmi les décisions oyo ezomaki na 16e réunion ya conseil des ministres ezali bongo kokanga ba nyonso bazali komela drogue oyo na kombo ya bombe pe ba oyo bazali koteka yango donc kala mingi te na terrain ba équipe ezali kokita déjà pona kokanga yo muto melaka bombe na yo muto teka yango zoma yele yebelaka déjà. Ba autorité congolaise s'inquiéta qui week-end eleki face à consommation na ba jeune ya capitale ya République démocratique du Congo na drogue artisanale fabriquée na base ya ba résidus ya catalyseur ya tuyau d'échappement ya ba véhicule. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo attira qui attention na ba membre ya gouvernement pour un phénomène inquiétant au Ebanda qui depuis quelques semaines peut toucher jeunesse congolaise. Président de la République a déclaré qu'il na réunion ya conseil de ministres ouais salamaki vendredi eleki que na Kinshasa ba jeune ba mipesi na consommation ya drogue na kombo ya bombe substance oyo eza na toxique ya makasi pe eza très dangereuse pour na cerveau yango eza mélange ya ba résidus oyo utaka na batio d'échappement chanvre ya faux de teint pe ba composant mususu. D'après chef de l'État congolais, toxicité y a substance est actuellement étudiée dans la commission moko spécialisée à ministère ya santé pe abengaki ba ministère sectoriel nyonso batia nyonso en œuvre pour na trouver solution na likambo yango pe lisusu pour la prise en charge pe encadrement ya ba jeune victime ya substance dangereuse oyo drogue bon marché na ba effet très puissant bombe ezokumisa ba consommateur nango na capitale ya Kinshasa oyo bazobenga ba zombie pona kolala ya kotelema en plein jour ko kwanza kolela lokola bizengi. D'après ba image partagée na ba réseaux sociaux ebele soki mutu akomi na niveau ya ko perdre ba faculté mentale nyonso eza déjà très dangereux surtout pour la jeunesse oyo baza avenir ya Congo ya lobby toza na posa ya ba jeune responsable oyo bakokanisa pe bakobundela mboka lobby donc bakondi bakota likambo oyo penza pe batia mayele na bango pona kozwa solution pe kosilisa phénomène oyo Kinshasa eleki partout.
Pole sana. Population congolaise peut réagir na micro na biso ya KNB pour na koloba sur décision ba kondi oyo bazui pour na kokanga ba nyonso bazali ko mela drogue oyo bombe awa na ville ya Kinshasa et comme ici ba jeune lokola batu ba beli mitu bazali awa na micro ya Merveille Mobende Pepe Guilunga. Ils ont détruit vraiment ba jeune garçon. Pour non na monité muta meliango après abongi lobe comme na vie ya malamu te. Souvent bazo koma lowa ba fou. Lokola ba maboma na mutu lokola ngaso na mwede eloko ezo sala ke ngai na koma liboma na koki jamais komela yango. Bon, ki jeunesse ya lobi ezande biso biso ya totombola mboka lobi soki ba o bayaki balungo biso na to remplacer les faits conscient na pesa bango baza ba jeune entourage eko sa bango te batika bombe biso miso to kotaka na bantroupement ya baninga basimisaka biso ba diamba ozongi bomo ko talo oh mais ndeninga basimbisi meloko dans na occasion de rien la personne on conseil baya na ngai botika bombe et tina mino mabe bozaki bana palin mincho bokomi libanda obaye bombe osimbi macheti yo komi maître okomi yanke okotina ndaka batoke yiba ozokisi muto botoli en tout cas za dente baya pardon pene na senga teke nga jeune le roi bino to mela su biloko wana to tika yango mais ngai moko na moni plus de 3 ou 4 fois bato baola la venir hotelema debout comme mutalali debout ya hotelema biloko na kitoko te vraiment l'état luka pe solution biloko wana luka solution kuluna faut kanga bango bon on est ma génération ya bana mon génération future ya bana biso ah bon moi général ka son mot respect papa en tout cas télémela bena bato pe bisa ba jeune na ba bombe wana télémela ba on ma casse oh tout ba teka bango faut arrêter bango oh tout ba sala ka faut arrêter bango bana beso ba continuer bala na baninga bisa bilanga masa il faut batika kaka eza eloko mo mabe makasi ezo détourner mutu ezo boy sono na mai o chocolate c'est comme ma façon mo boy mutu otamona nzelo zolala ozoleka ozolala c'est ata papa na maman no babe mo zoye babango te yo zomela mutu ko lo zo mo kata mutu ko yo zomela yango so yo le vie na yo e oza ndenge selon nga peneze eloko moko ba konzi ba telemela ngo bato bazoteka yango bakabata koluka bango bakanga bango po ezeloko moko ezo détourner baninga na lobi na l'état fu même na bato bazoteka babiloko wana fu ko landela bango ko kanga bango bakanga bango batika biloko wana ezobomisa génération oyo ce n'est pas normal mais c'est ça même santé tout anticorps wana nyonso tala ndenge mutu azokoma lokola kizengi azotelema lokola kizengi ezoboma balanda ti na bato bazoteka biloko wana bakanga bango yaya quelque part na condamner pe ba jeune yango mais c'est pas to zongi sima moi pe na condamner pe ba jeune yango comme tel pe ezate amoso ba betaka ba biloko wana pona nini afandi raisonner azo ba kubanda wapi akosuka wapi azoyeba te abino tikaka na tia na ngaka drogue comme ça na bossa na nga makambo ko tia drogue wana okolangwa no sikoyo mais okomona air moko drogue sila na so que si le kozonga ka mutu siko biloko wana ezo bebi sande cerveau na niveau 0 pande kona ngai quel que soit piaka ngo quel que soit difficulté ngo si faut omela ata mwa eloko moko ya moke ata biamba wana eza nango kasa moko nzambe asala bato bamela yango omeli na ndenge moko ya normal mais produit wana ezobima na kati ya bombe wana oyebi produit wana oyebi nini ekosala na mutu lobi oyebi te yaya otika komela boro wana eloko wana bato badécouvrir yango ke ekomi kopesa mbongo mingi eza mwa eloko moko mwa quantité moke ma ezopesa mbongo ebele bato oyo bazoteka biloko wana azoluka moyen ya koboma jeunesse l'état congolais aluka bango bazali na bango place nyonso bamela babiloko wana lopipi wana bazali l'état congolais ke malembe atia bango maboko akanga bango kanga bamo grosso nyonso oyo bazoteka bombe wana imaginez image wana aza nango un policier na tenue azolalela yango mpenza policier azokendela yango mpenza azokita bo vraiment na policier mpe général Kasongo na policier en plein air mawa lelo mokili mobimba ezali ko se souvenir na traque négrière oyo esalema na tango eleki esika pi moto moyindo atekamaka lokola esclave pona kokende kosala bilanga na mikili ya poto awa lelo mokili bazali ko réfléchir pe ko raisonner ba nyonso ba souffra pona likambo oyo bolanda ba détail awa na nomi pila.
Le 23 août, il y a chaque année, il célèbre la journée internationale de souvenir de la traite négrière et l'abolition nango. Journée nango ezali moko ba journée wapi mokili ekanisaka ba effet ya traite négrière et abolition nango na kati ya mokili toyeba que ezali na butu ya le 22 ti le 23 août 1791 nde ebandaka kuna na Saint-Dominique lelo oyo Haïti insurrection oyo bandaki ko jouer rôle déterminant abolition et traite négrière. Journée internationale et souvenir et traite négrière et abolition nango ezali ko viser ko inscrire tragédie et traite négrière na mémoire ya ba peuple nyonso conformément à l'objectif ya projet interculturel route et esclave o ezoko offrir occasion ya réflexion commune sur ba cause historique pe ba modalité ba conséquence pe ba tragédie nini traite négrière et kelaka na mokili mobimba lisusu ko analyser interaction o ezalaki générée entre Afrique, Europe, Amérique et Caraïbes. Directeur général de MONUSCO na occasion journal elo azoko invité ba ministre ya culture ya bamboka nyonso o bazali membre ya MONUSCO ba organiser ba action ko associer ensemble la population pe ba pays na bango en particulier ba jeunes ba éducateurs ba artistes ba intellectuels pour na côté mais eloko o ba bengi traite négrière. Tout noter que traite négrière, traite de nègres, topé traite de noirs, et allaient ko désigner commerce ya esclaves déportés d'Afrique pour na kokende en Amérique au Salamosala yango et salaka plus de 13 siècles phénomène wana ezali historique en raison ya ba dizaines ya ba millions de victimes déportées na continent ya Afrique pour na kokende na continent d'Amérique topé Europe yango ezalaki ko koluka main d'œuvre awa na kati ya Afrique bato bazalaki makasi bato bazalaki teti bato bazalaki koteka malokola marchandise pour na kokende kosala mosala na makili mosusu ya bapaya traite de noir yango ezalaki aboli lokola moko ya ba pratique oyo ezali inhumain pe yango batelemela yango parce que moto azali na droit ya kovivre pe koyeba que moto esengeli droit na ye ezala respecté, c'est-à-dire que moto azali marchandise tende batelemelaka traite de noir. Na mokolo ya le 23 août mokili ezokanisa nini esalemaka na batango wana mpona kotelemela yango lisusu mpe lelo oyo baphénomène lokola racisme to pe koboma baninga oyo bazali na même conviction na yo te ezali mabe makasi po esengeli to respecter droit humain pour la vie humaine et sacrée. Pe yeba que selon déclaration universelle des droits de l'homme moto nyonso azali égaux liboso ya mibeko pembe moyindo ndundu to pe bongo na bongo moto nyonso azali na droit ya vie pe ko vivre vie na ye en toute liberté. Donc ba phénomène nyonso azali ko telemela to pe ko kanga liberté ya moto yango ezali malamu ata moke te yango ezali ya kobani pe kotelemela parce que moto esengela vivre vie na ye na kimia. Kinshasa eleki partout. Kindoki politique avec Naomi Pila pe Maboke avec Rose Okito ezali bongo deux émissions oyo ezali déjà na chaîne YouTube na biso KNB News kasko bosa na te ko s'abonner po kunande oko rater bilengi ngeli te. Na suka va apesa bango délai à suka. Dodo Kamba, le prophète, Président Église de Réveil du Congo, a reconnaîtra qui yango devant les gens que batika kotika PVT. Pendant que nous avons discuté wana basa pona moto. Dodo Kamba loba batika kaka PV moko. PV moko azaka nini? Il manque de consensus. Il y a non conciliation. Zo ananga. Pourquoi ba kotika bandima ki wana pas c'est qui convoqué par le président Senko et puis bango tout va poser qui signature, n'est-ce pas? Même si bango bokende koyokana. Président Senko azalaki abatia koya na avion spécial aye na bokondo bazali sur place. Pendant que bango bazo convoquer bango na réunion, yé Dodo Kamba qui est bien plus que même ba kemangiste plus que ba salitiste même makasi nyazo zangwa pité alors que son église ce que tondi c'est 520 personnes. Yenda comme kotelemela makambo
a béni réunion alors que le président est sur place. Le vice-président est sur place. Lui convoque une réunion. Mais tu as vu que ça qui réunion, il faut pas coûter la banque. Mais qui convoque la réunion, maman? C'est le président. Ce qui a été, c'est le vice. Mais quand lui là convoque la réunion, c'est quelle réunion là? C'est quel nom? Et puis, vous savez, le nom de Bobi pour voter. Et puis, 71. Ni la société civile, Balobi va atterrir. Est-ce que c'est sérieux? Entre nous, est-ce que c'est vraiment sérieux? C'est illégal. C'est irrégulier. Il y a aucun convoqué. Tant que le président est là, ça empêche. Pour vous, la réunion devait être réunie car on a 5 ans. Car on a siège, il y a 5 ans. Non, se fait ça. Il y a la place cité. Même avec ma place, c'est une convocation. Le président, c'est une qui a convoqué même dans un restaurant. Plein de gens sont convoqués, mais que ce soit lui qui convoque. N'est-ce pas? Le lieu, l'obité. Il y était. N'est-ce pas? Mais ils étaient sur place, lui et son adjoint. Mais quand Dodo va ailleurs, c'est du banditisme. Vous comprenez? Comment? Et pour voir des gens sérieux, demander à l'Assemblée de soutenir l'anarchie. C'est de l'anarchie. Mais vous êtes sûr que vous êtes 6. Ata vous serez na kati ya Senko, comme vous êtes déjà soudé. Vous lelo batu mingi baza na notion wana te to pe to benga yango habitude wana te ya kopesa batu mbote soki ya komi esika amoni batu surtout ba chef d'entreprise lokola yika za mokondi soka ye ata bozala ki 20 faut binonyo sobolo ba bonjour patron to bonsoir patron. Est-ce que comportement ezali malamu to kitisa ki micro na terrain boyoka ba congolais nde ba réagisaki? Salutation désigne action ya ko saluer, c'est-à-dire ko pesa batombote na maloba to pe na ba geste eza parmi ba bonne manière o mutu ifaza nango na vie. Salutation et fongola ka journée pe yango ba boti faut ba idaka ba na bon na ko la kisa bango savoir vivre donc bazana no mike ba boti bango moko pe il faut bazala exemplaire. Mwana oyo amona kananda kuna bango ndenge bazaka na habitude ya ko pesa na mbote na tongo na ba boti to pe na bandeko na ye mais ça n'a déjà et puis souka bimi libanda à cause la toujours une habitude on a coupé sa batombote kasi batu mingi bayebaka importance ya kopesa batombote te misusu bazalaka na manque ya ba bonne manière mais kasi misusu basala kango na ko ya azozela kaka batu ba banda embote abosani ke salutation ezalaka réciproque lelo soki opesi mutu mbote lobi eko motiver pe akoza na plaisir ya kobanda yo bato mususu soki alamuki na tongo akopesa ni ba parents bonjour ni bandeko na ye ni ba voisin pe partout akokenda kozala kaka bongo ata soki oza pasteur soki okomi na église okuti bandimi déjà bakomi il faut kobanda bango mbote to pe soki oza chef d'entreprise il faut kobanda ba travailleur na mbote eza très important yango biso magazine KNB News to tulaki na population congolaise po nani bato mususu babandaka bato mbote te bazera kaka babanda bango moni mbote eza nango neti olamuki na tongo comme ngana za para amuki na tongo na amuki liboso tant bana ba ola ngoro bonjour eza ko bonne sa journée ils ont pas fêlé neti yo okuti bato quelque chose à chef na société ba travailler ba ba yaki okuti bango faut pesa bango bonjour c'est grave te faut bango banda te faut pesa bango bonjour ça bien ils ont manière moi bien ils ont que vous avez battu place moko oya quelque chose à kanda batwana oya maman oya maman le gars karaté et ça bonjour fond la journée bonjour ça bien maman tout normal ceux qui écoutent battu place yozali que ce soit en race sociale nayo il faut banana européen ça baninga bonjour wanande sikoyo eza éducation de base au bisonyo sotoyebi ceux qui oye okuti battu boy ko pesa bango mbote te eza malamu te parce que bible lobi tango yo kuti batu pesa bango na mbote c'est bonjour mais yo soki olingi omoni neti batu na bazamu non il faut mikiti ça
omikitisa oza ndenge mona bato wana nde bato bakotombola yo bato wana nde bato bakoasise yo na pasi bato wana nde bato bakozala na yo foza na bonne manière oui ngai napesa bato tu mbote commencer tunabandana na mwasi na ngai na mbeto chéri bonjour bana ngai bavoisin bato tu tozala na bango na lupango napesa bango mbote eza signe moko ya respect ya politesse ezali sale manière ezali manque ya éducation base parce que soki tokei même na oyo etali bonzambe kopesa mbote eza kolakisa esengo parce que Moïse na ntango ne apesaki 10 commandements mais Yesu ntango ye moko kolo mokili ya ye apesi 10 commandements wana aréduire yango na eloko moko oyo eza bolingo mutu azopesa mutu bonjour ezali signe ya amour ezali signe oyo ya bondeko atoza ministre atoza na ntango yebi ke no bimi faut pesa ba voisin bonjour ezelo ko pesi bango mbongo te mais bonjour elakisi simplicité no elakisi bolingo oza nango envers baninga parce que muto nzamba sali o ezala ranini ozali ezala ranini okoki kozela te ke bapesa kombote te soki yo pesi mninga mbote esala nini eza signe ya bolingo donc bato alolenge wana baza vraiment na ba manière te mbote bapesaka ngo na mutu nyonso ezala mwana muke ezala mukolo soko la muki na tongo il faut pesa mutu nyonso mbote neti ngai soki na koti na komi na epa mutu il faut yo moko pesa na bato bonjour siko leo yo leki peut-être okuti porte wana eza kokanga obeti porte mutu a répondre te siko okotuna mutu wana to okotuna te tandis que opesa ki bonjour te faut kopesa ka bonjour soko okuti bato ok wana eza mabe bonjour eza lokola kofongola relation na mutu nyonso faut soko komi place ya bato faut kopesa bato mbote mutu aza na manière wazangi kopesa mutu bonjour ezala mama lopango ezala balocataire il faut koyeba lero la muki na tongo il faut kopesa bonjour ata mama lopango ye na kati ya lopango yo kozwa mbongo ndako il faut soko kuti bana no nyonso baza na kati ya lopango il faut kopesa bango mbote ke yo zela aka bapesa yo pona yo za mama lopango ye kolango il faut kopesa ka mutu nyonso bonjour soko yebisika bato image ozo reflecter na entourage to pe na société ya monde déterminer ka éducation ya moto bonjour et fongola ka journée bato ebele barata ba opportunité ya bien na vie pona kozanga savoir vivre orgueil eza vilain défaut pe il faut ko éviter yango na vie salaka effort ya kozala bien na bato po ebi moto ko sunga te na vie Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la confiance. Nabino Bozali Kolembate Kopesa na KNB News, première chaîne d'information. On continue na lingala awa et si ka rédaction ba warrior ezali ko sala bino musala ki toko musala ya ba professionnel pour bibete awa nde bozalaka mieux informé qu'ailleurs. Donc rédaction ba warrior tozali toujours wana pour na ko servir bino na caméra oyo. Peggy Ilunga pe mupandi boy Hervé Zaka double poumon na régie ezali bongo papa Timothée Kayembe édition. Et Kumbamaki na merveille mobende seconde na Naomi Pila toujours na coordination il y a Grand Lion il y a communication Jimmy Mukendi Chimanga lobby réalité ya bana kino